Bokobela maboma. Surtout na Sabino, moni balinge na bino. Bokobela maboma. Bokobela maboma pe kosila na bino. Kosila na bino. Nane bozibe bata poto anotage batini na bino ka ba code. Bokobela maboma. Bati misusu ba ko comprendre yango que internet lelo. Ba tout ba komi focaliser na internet. Ba komo lukela ngo mazara. Oui mazarate. Ba komo tshela ngo basinga na boketo, ba komo kene ba mwalimu. YouTube eza mutu nyonso. Soko sala émission malamu, pourquoi pas te batu batalao. Oh Marie-Laure. Yebi place za kina kitamo bana ko rode. Na dekinda. Yebi dekinda. Na yebi dekinda na waki. Marie-Laure avant kene poto. Aza ko rode na dekinda tata mo ne mundele ya Canadien no fana na ma campagne okele ma mema États-Unis. Aya mema soki Canada. Totika ko lobaka bon parce que bino tango ne di Jolicia. Azana fleur d'âge. Ah yoka, ba âge ba Marie-Laure fallait ba bala yango ba âge à Jolicia. Jolicia so na biso âge na elle a que 25 ans d'âge. Maman mi kolo wana. O arofana pe na kati soutien na e comme lumba solo moko ya mabe pona sala batu ba vidéo. Mone comment déranger batu. Comment déranger batu. Comme YouTube yango comme ko dire batu ndira ba comme zwaka batu ndira en otage. Que biso do yebaka nga non ça succès na daki makeno na leka na chaîne moi ateza ya mukie so bo cheka titre bien mbata tel ka senti que pegi titan batu yeba yango pe ba mokanga même ba journaliste o ba ne ko talema tu le vois mariage ya DiCaprio so talent encore mona que DiCaprio mariage bo ça les ans 50 mbote na balandi nyonso balandaka biso na Feza TV RDC chaîne amna makambu yango yo mbote na balandi nyonso balingaka Sephora Mbonga bo s'abonner na Feza TV RDC chaîne amna makambu ememela bino ba actualité solo chaîne bino bino boyebi cher internet bolandaka bo continuer ko s'abonner bo zapete chaîne bino ya makambu yango yo eza Sephora Mbonga mosala na bino bolinga mingi na pesi bino mbote loto zana invité spécial na bino bolela fao abetaka masolo solo Peggy Tita bonjour. Bonjour Sephora, bonjour Nabato, tout bateau la Nabiso na Feza RDC, bonjour na Joe Lili Atal en chérie annonce, bonjour na Bana Potonios, pe nazo pesa ba félicitations nanga na ba couple o Mikolo vraiment ba jeune marié, lokola Matika Songona Laetitia Kuya, lokola Jolicia Sampi na Fiston Mavungu, donc na pesi ba tutumbo te bo s'abonner awa, ma Peggy Titan le parallèle naza na micro Sephora parce que Mikolo ba benga nouvelle énergie, le parallélisme, vraiment ça la comparaison et surtout ba chroniqueur au ça la musala bien té, ba chroniqueur au continue dans monde de spiritualité au lieu ba ça la musala ba communiquer ba tout, ba ça la musala bien même bango ba continue spiritualité ba kena monde da molili nga Peggy Titan lelo na rolobande vérité. Ya solo bino mon cher internet bolandi malobeza pa nga bien eza pa Peggy Titan to tombola moi si j'ai moi mutu ya wana lelo penga lina tunao toyoki to na kala to eba ke ba chroniqueuse ba bala te lelo to moni Jolicia Bali mariage vraiment mariage ke pena kitoko to moni Jolicia Bali yango bazo bala tika ba bala to ba bala pena ke te ba vandi vraiment pour le meilleur et pour le pire. Non libala ba mérita ngo omoni mutasala ra choix na libala eza mobali mutasala pe choix ya mwasi eza mobali omoni lelo ya ba fie belé ba bala pona ba prestige mais fi musu lelo so talika elongino bité o azedike ba fi musu boya ana kata internet mais alobika na mobali ya honorer ngaka ya rapidement mais o ya mobali ya yemoko o la yemoko réfléchir te mwasi na nga o azo mériter mariage on doit comprendre baza mingité omoni so tali d'abord Jolicia Sampi limbisa nga ba ba komolo ba Peggy Titan te nga lobaka bien mutu nyonso so za mutu otambolaka kitoko na loba bien malgré ba fie belé ba internet ba pesa ba image ya mabe bango tu ba na mutakalisation bango tu ba na songi ba na kindoki na ba fie bien to ko trier ba na kat bazali le roi fille le roi Jolicia a fille moi ça problématique te bien éduqué non poli puis en plus attend la classe pourquoi pas que le loso a mérité libala mobile matali parce que mon ngane na zabo na ko bala changa te on retourne na masala nga il est na ko bala changa te dans mobile il faut avoir conviction parce que on a bimisa ya makasa te makasa ya pamplemousse ya makasa ya nzete mangate ya makasa ya mbongo c'est de l'argent tant on a dépensé on a bikete moi si on a dépensé les mbongo parce que balobani na kata mariage tolengani pour le meilleur et pour le pire yango so mona ba mabala o eza forcé o monika lelo na kolobana ngate même basali na nzambe obalika moi so sali ba fête na ba danger 5 ans aboye
bobo ene moi ça yé ko découvrir caractère na yo faut découvrir caractère à mobali mais bolingo ba mériter ngo pona ngai la chroniqueuse Jolicia Sampi a mérité ainsi que Deborah Bwanga au moins make bande ko babali te ya kanga lupango balate ya direct ba babali ba bandi make présentation dot coutumier civil pena suka ba pamboli yango ozomona ce sont mabala obiso lingi to lingi te ba bengaka mabala coupage bon Marie-Laure Marie-Laure ye moko no tala no tano libela Marie-Laure non ezanga no numéro de soutien pour Marie-Laure ye moko bota tata parce que Marie-Laure tanga zo sala ba différence a sala ba analyse to sala ba parallélisme ba différence wana na makambo etali culture na makambo etali ba vie privée ba tuté Marie-Laure ko so ba bi na ministre ba banda ko finga ka ye na anima kwa kala na bana ko expliquer bango bino boyaka kaka boye aska olangi abali mobali na ye bino boke ote aska olangi atikali na église ya mama na ye nini mobali wana za aventurier mobali wana bala na suda pardon tozonga na loba Sephora omani bana basi wana zoloba na ba na poto basaka eloko te ba mama mikolo wana o arofana pe na kati soutien na ye comme lumba solo moko ya mabe pona sala batu ba vidéo c'est pas bien ozo comprendre to linga o baloba ke so moninga bali sepela bino boya na kati internet bienvenue succès bima na loba maramo bino boya na kati internet boya na kati internet pour sala batu ba analyse moko bo critique ya mabe yango lelo zo mona ke no ba slogan bima to ba chroniquoite neti lora Marie-Laure yebi place za na kitama bana ko rode na dekinda yebi dekinda na yebi dekinda na Marie-Laure avant que ne poto azako rode na dekinda tata mo ne mundele ya Canadien no fona na campagne na kele ma États-Unis aya mema soki Canada to tsika ko lobaka bon parce que bino tongo neti Jolicia azana fleur d'âge yoka ba âge ba Marie-Laure fallait ba bala yango ba âge Jolicia so na biso âge na elle a que 25 ans d'âge Jolicia. Mais en plus, famille, on dit Jolicia, on dirait à une bénédiction famille. Là qui n'a 23 ans, ils sont d'ici là. tozongana omwa mokeka pa Jolicia tomona moto apamboli ye Mike Kalambai bakende na église ya Mike Kalambai tozomona Mike Kalambai lelo aotambola bien te bapaster baotambola esu bien te mais ake kaka pa moto atambola nanu bien te apambola libala na bango omoteke libala yo ndenge oza bongo yo kojuge Mike Kalambai parce que même dans la Bible elobi yango ne juge point bino bona bazini te bapaster oyo bazotambola mabe oyo bazobimaka na bana ba 18 ans ba 12 ans ba osala ba ekobo bomona bango te so lelo Mike Kalambai azala divorcé pour la plénière est-ce que oyebaka ngo ke plénière tozaki comportement mabe ke Mike Kalambai parce que dans au moins na kata libala moi si tu es censé de supporter parce que tant on loba ke olingi mobali nao pour le meilleur pour le pire si qu'on a kata libala ozokoka oyokoka o babenga pilipili ya libala te oza moi si te kufuza la motema munene motema bo mwasi poni baloba ba mama na biso babota biso lelo bazo supporter biso lelo to kola totangi ba classe ye ba papa biso basala papa biso pe ba découcha basala makambo ebele mais omona na temps moko boye papa na maman baza kaka c'est pourquoi eza eloko ba jeune fille lelo bazo za la préparer na famille te omoni ba ndeko ya sœur na biso peniel même papa na maman za pasteur ba comment ko regretter to pe saka frère Mike Kalambai faut te frère Mike Kalambai na kati ya église na ye azaka ye mon côté azana ba diacre azana bato ba accompagner malgré l'église yem taza pasteur hôte on ne comprend mais to lo bara ateke oh non batebele ba tout dans la question Mike Kalambai na église yem otambola bien parce que azala divorcé même na kati ya Bible la Bible le dit babi loboko oyo soro moni ke tino na mabe osala nini o kata yango lelo séparation sœur Peniel na frère Mike Kalambai Mike Kalambai lelo aboyi na ke azala a se désespérer na maman nzambe jusque là yo batebele bazo ba soni na makambo atiki pe na maman bonzambango mais tango zomona omoni Jolicia Sampi église eza ya Mike Kalambai mais église eza ya peuple de Dieu Jolicia Sampi abane ko sambela ba yeba ki pourquoi pas qu'il azala reconnaissant parce que mutape simo à moi ça libala d'abord ya nzambe eza jeté na temps au dollar ya 20 maranata $4000 Nata oyo salwana ya misère ya civil $2500 mais moi nana ba dépenser là taba ndeko nanga Jolicia ba boli misane na bi mona parce que ma grâce à petite sœur nanga mais non Jolicia Sampi j'ai une fille chanceuse azata au moins tu lo baraka bongo ba fille bazo rêver baba là on a décembre
Ils ont prompté, bako balobe ba dépenser mbongo ebele mais tomoni libala ngolo bilo bien divorcé. Tala ba témoignage. Au retour na même na mutaza derrière la caméra, yo yebi jolisa amwa na mora ana kasha mabete. Ana kasha mabete. Tolo omoni so toza sincère na miso nzambe. Nzambe pa oluka pambola biso. Toli ngara to za ko ba Marie Laure, ye moko nenga za so abiti Marie Laure, ozanga taille ya soutien. Okomona ngo bien. Pas soutien soki na taille 21. Parce que Marie Laure ba mamel na eza débordé. Ba bali misanti na lo babo. Parce que maman pesa tukanda. Tama basali aska olangi. Bozaka na basije makalunga bala makalunga mais makalunga mobile na papa bana na lelo honoré vous êtes là pour bosser la analyse pour décourager ba bala na mabala la vie o baloba mariage eza pour la vie eza ba biloko autorevara na vie mariage eza na kati muto soka abala te na vie na malgré se divorcer mais so bala te nano ko gisimni na vie te. Il a donc pour nangai jolisa sampi aza fimo aza na kasha mabete aza fimoko abimane pe na ebite soki bato ba yebi musu asala ki mobulu so kindumba ou bien mobali wana aza na mwasi kuna batika mwana na bali na azmo o esengeli lelo bato déborder ba âge ko bala muta ko bala na 39 ans muta ko bala na 40 ans est-ce que c'est normal ba yani combien ba kangeli bango lupango ba kangeli bango lupango ba mona ta maranata te mais petit wana basaleli feti mobali vraiment a honorer tolo nazala bien a honorer pour la ni tolo bato sa analyse pour na ngana betele bravo na fission mavungu mais Peggy tanto moni ndeko na biso nani ya comment ekutu nani ezo kimanga te bazolo bakete obalamba boni komone nani na bosa matika songo voilà balo ba matika songo obala combien de fois ba yembi yango pe lobi obengo semeki otomona na stati yesu te obala combien de fois mbala boni bobenga esi non matika songo d'abord je dis na pesa ke ba félicitations na ebandeli omoni tolinga to kota internet lelo to bango vérité bato ba moko ta ba vie privée bato wana c'est logo yeba parce que internet ya église ya te masanga il a imam na loba internet église ya te mais matika songo peut-être ce qui a liboso pas se présenter quand moi c'est liboso peut-être si mais na ngote et pas mobile ezaka nango problème te omoni pas moi si ne parce que moi si soko zo bala bibala bala mibali ba ya wana ezaka mabe mais pas mobile c'est normal vous comprendre mais Mati cette fois-ci je pense que dans les Laetitia kuya na bien Laetitia kuya au moins que Mati ba kuta na ba problème trop Mati kuta na ba problème ba sia poto yango tolo ba na ba ndeko na biso neti masala nga ile amko na monaka mwasi na ya ndako na ndima te nabi mais yango para bogarde ako za pe amto chine pe esprit na petit mo ami kilipe ba nini koto mais andima fona na momi na ye na palais abimisaka pe na réseaux sociaux bande ko mususu complexe zo boma bango mais masika songa kutana ba problème peut-être na mtawana moi si on matcha za kana bosaka moi sa poto moi ça n'a pas ça la bêtise malgré que non akangaka lupangu soka sala ndeni mais cette fois-ci abali Laetitia vraiment ngana omona ke ya du sérieux parce que so tali ba umeli fort Robino ba umeli fort ya fort ba umeli makasi na Laetitia mais Mathia lobité cette fois-ci pour Mathia ozaki bibala bala mabala pe ba fait belé internet pour asala pe belé na ba fait belé internet mais aboyi ko sala biloko wana pour na sala bité parce que obi que moi si na za pe chroniqueuse c'est la toute première fois moi que ba chroniqueuse na chroniqueur basali makena organisation à libala non pe matika songo c'est samedi toi na coutumier samedi oyo toi na coutumier civil à matika songo eza semaine oyo auto bandi au jeudi na vendredi civil à matika songo siko yebisa nga siko na minute onde kwa a se repentir na e alobite na bala mo sans Laetitia kuya mais mbongo na ye mbongo ya mwasi wana mtebi mara po abala mati ezaki mbongo na ye te yango na yebisa ba jeune ebele bande ko rêver kozana mwasi poto oneza na mwasi na poto so bolingani c'est bon ezana ngo taka teke na lingika mwasi parce que naza star non na yebisa que non le mariage c'est pour la vie le mariage c'est pour toute la vie bande ko ebele lelo bakomo mema libala lokola moi présenterie moko boy moi si nanga zaka na poto to boyite bande ko pe musu peke bande pe musu ke atiki moi si awa a voyager lokola masanga Chibos de la Rie azaka na poto moi si naza awa osale ba démarche mais akendaka poto aya bali moi si na ye bande ko bele ba Roger Basila batika basi na bango ba oto bala bango gabata Chico bonjour bate bele
batika babasi na bango awa ba pe ko bala bango bolingo ekipaka nango te bolingo senga aka motema mais bolingana nenga solo mais Laetitia na ndeko na ngai matika songo ya vraiment bolingo mo ya sincérité ndenge ndeko mati parce que wana ezaka kaka présentation mais oh Mathias oke nango ma civil ba wala ta lopete na mosapi na sira comprendre ya na ka dans Peggy Tito ozo assurer biso ke mabala ya ba chroniqueuse na ba chroniqueur do e mikolo pena tour pena za pena honnête makambo bandi parce que ba biso be dona bakatsa ba liste ba 2021 c'est mambongo ba 2021 ba biso lozali ba hilaire tozali ba to mba wala ta ba alliance toza ebele ba ken pia na makise mais déjà kuta bana déjà na présentation donc 2021 ma wala ta mama vraiment azokene to akene vraiment baloba na mairie ya te ke libala ka famille ye bolé soso bolé ni te mairie ye bana libala ngo oka pe ba news ya Karine Mokondi susu ye pe so azali kunanga nini omani bilongi mususu neti loko mariage ya DiCaprio so tali encore mona ke DiCaprio mariage bo ça les ans 50 et dans on bala monsieur so sale maman là ah libala oh 50 libala o zaka msu ya 2 ans demi une année on comprend na to tchano ka jamais ma main coupé ma bala belé o salema talaka bilongika otalika elongika ya bato ba obala moi c'est koza kitoki so talika longa mobala bien o libalo ya kana 5 ans neti ya Jolicia ya Jolicia 100 ans ya Jolicia tala fiston mavungu tala Eve mo sentir aza chaîne bon ba tusu bona ozela o Jolicia ko bala papa mo mukolo tonton jeune garçon aza mona ba 80 mona ba 80 donc on est même génération fiston mavungu aza dans na biso que aza jeune afana na États-Unis a peine Kinshasa ko installé avec garçon mo so tele maboka kolé nani tamino monaki bois noir le roi ngamo Peggy Titan pe jeune garçon ba tout très calme donc azu moi c'est bien o monaki même o ka jiseka di matin lo baki bolia na mbanga abili balo na mona ngondire umela taka zeme kota ka jour wana na kata sala civile na bisa na ko embrasser ka pamba non libala je le sais pour la non je le sais simple sere mabala ngwe comme occupé ya ba 100 ans ya ba 10 ans ya ba une année comme on appelle ça par exemple mabala belé ça mikolo tout so talika libala DiCaprio libala DiCaprio ya kana na biso somo oye moi si tala il faut yebaka moi il faut préparer avant ko sila ndaka libala parce que ndaka libala ba bombe zala kana so ko kamutema te otolo ba lisola ya frère Michael Ambaina Peniel tala Peniel moi si kitoko otakataka okoke ndenge nini est-ce yo lobela Peniel a kitoko ana bassin ana nyonso bala mi balé kaka a cédé atiki libala tala ya libala ya ni yango foto to ko tala ka bilongi so te ka internet libala za 6 mois neti ya matika songo bo umela mais Peggy Titan to kota na lisolo ya internet mo mukie mikolo tozoka na kala toyebaki ke na internet soki mutu abanda kala ndelo kwa bakian piana bavie na biso babanda kala lelo ba mérité ko régner ba mérité ba succès mais lelo koma mutu ata esima bimi kaka mbamo babike te bozana batu na bino mo boye na kwenta basimba bino bani tout ça petela biso no mo lisolo ezani mama yebiso moni nga Peggy Titan na ndenge mabete mage bato basekanga so nazala mutu mona landa via moyeke po nga asala succès na internet na kanga internet na ndenge moko na yebisa yo mais na courage na mayele parce que lelo pe so na ba ke no na kota na kati ba monde ngo mais lelo pe ndongo yaki bongo kuta na compensation moi jeep yango to lobelo ko mo ba ken lelo ba mérité omoni ken a souffrir makasi biso ko to na internet ko to ke na omoni na souffrir na ba TV local maintenant na internet parce que ngam taisa na ko internet ya fimo après Karine Mokonzi wa benanga dans la minute so na biso ke na banda internet na 2017 maintenant na combo on doit comprendre, ils avaient courage nanga. Mais batu misusu ba ko comprendre yango que internet lelo, ba tout ba komi focaliser na internet, ba mo luki lango mazara, mazarat. Ba mo tshela ngo ba singana na boketo, ba mo kene pas mwalimu. Biso neti nga vraiment na yebi nanga kisité. Naza succès, moi na minute na combo. Pour autant ba journaliste OK, poto yebi. Nga na koza ta 20e. Na boy nanga te. Mais na luka na moyekete. Na kena ngo beba amisi matezaka ba courage danga koyeba koloba mama yele ni na pena ba Karine ba peska makambu donc na luka makete na kota na kati na propre fort nanga mais bande ko ka ndengo lobi wana apa wana na zoloba na surtout bato ba ye ya bana basi ba bebi sur internet Peggy Titan tangela biso po yo zara trop vérité tangela biso no ba kombo po internet c'est comme yo mona make no to mona make no ba koti net sinta ka paso talif maboy mo za normalité
au quotidien ça rate là un moyen normal té ça contre succès na bango to ça contre succès mutu té tout ça la ba émission na nenga bien yo mo tuninga makamone comment déranger bato comment déranger bato comme YouTube yango comme ko dire bato ndire ba comme zwaka bato ndire en otage té biso do yebaka nga non ça succès na zaki makedo na leka na chaîne mo ateza ya mukie so bo cheka titre bien mbata tel ka senti que pegi titan bato yeba yango pe ba mokanga même ba journaliste o ba ne ko talema ba komo kanga bango et comme je bon on a marqué Ken Piana à ça ne ba émission mais ba yembe na chaîne mo ba comme pena comme Ken Piana maman ni Ken Piana talamité ya talama kaka wana emsu na filmu mais chaîne mo boya ka chaîne muke par exemple na chaîne mo ka dimi ka emsu chaîne a dimi te chaîne dans YouTube ba mi pe Ken Piana ba chebo mais au moins na 2000 vues. Non, pas cet exemple, mais au talibma, on a quatre contenu, quand on a le maramoro, il y a sûr et certain. Le lot, on a dit que non, moi, équilibre, moi, je suis bien sur YouTube. YouTube est un moutonnier, so. Si on sait l'émission, pourquoi pas te battre là-haut? Mais le lot, comme il missé. Mais on a arrêté à l'époque, comment température? Et ça qui chaîne. Mais ma film, on a film, ma Franck Sema, ma Afrique Info, ma Gloire Online. Mais ça, on baisse les mains. On sentit que t'es petit titan mais le lot maramoko comme autre chose bande qu'on a biso bache monter à ma bête tellement malou en vouloir de tout gagner vous risquez de perdre mais toko bimi sabine na poisa bimi ça mon na to za poso oye bande ba nga sita kapashi émission bien asala ka kenarane bien mais elonga mutu mususu mona otala boy na kati na yo oyebi o azo raisonner te bato nyonso baluka ba succès na nenga moye ke tala lelo ba sort na bango. Si tu es biso ba kombona bikota kota au moins il sort pas tu refus lelo bikota kota luka succès luka na voie normale parce que ceux qui ont ozo succès na ba makila batu na ba komwa batu na marama mabe mukolo ko frapper yo est-ce qu'on dit malelo pas tu refais ça l'émission ça 66 vies. Yango to ça ba merci encore bozo kanga biso na ba chaîne bolinga bino botalema ngako na souci na te Sephora ngana telema na déjà na combo na internet ata ba talinga 10 maintenant c'est pas na pona bino bande ko na biso lelo Sephora zo sala émission kitoko mo na film mo bo atane ku danger te Sephora lekie ma tala makasi na carte internet amsu boko bela maboma surtout na esa bino moni ba linge na bino boko bela maboma pe ko sila na bino kosila na bino nane bozibe bata poto anotage batini na bino ka ba code bokobela maboma bozela baka bino ngako na souci te ngana souci ngana kombo déjà marque déposé na ba vena ngai bele basunga nga lelo fetele ka chole ka ndeni fetele ke baleke chua ero bat ba bala tala tangana yepa lo baki ba bala totala na ba 2020 yepa baki ba bala 2021 total non yeba aligné mon abino omoni turanga nini bato miso komi ke otangi komo na ye abengi yo jaloux pa ba koma yango mamdo loba bato tuna kasa internet akomi ke nga danger nga somi kita Louis Vuitton osomi yango lelo mais lobi o il a osombo yebi yango te yam so somi yango lelo am na kati ya bozina makila bato za kati même sous micro et masqué bito koma so ba jaloux neti le keto finga biso to aba jaloux na ye yazo papa maman na préféré na vivre boy na vivre na zanga mais na vivre sans condition na vivre sans condition de tiani maman na vivre boata na zangi na mwa mobali na garçon libabete na maboko pembe bango ne batu balelo ba mo benga tu oh jaloux po na zo tamwa na mutu itidalo ba veri yobi bato batamwa na mituka lelo boy azanga na 500 francs na poche na yebi zanga internet comme bongo pour les questions nga bongo ba tout komi oh non bozaka jaloux na ye boy na boy c'est bien le lot en sourire chez yo babi limité pour cette de la gloire ce qu'on mérite et l'or na nga bien aux alango vantarté bato ne so ba mériter na nga moyeke ba ya ko se so ba gros de balak sa banda kuna bango biso tona biso na lo côté ya na ndimi na vivre boy mais sans condition nandimi na vivre sans condition un jour nzamba pesa moi ndambu pe nini na zwaka nanga so telingo mona pe garçon na souffra te condition za nini na pe bato pe na supportaka taka na mwana na risi na tika lo mena na Kinshasa na sala inane mwana ngako kisi 6 mois na tinda ka muke na zwaka na internet mais na ko za jaloux na mutu te ngaso na zaka jaloux mais na koma Kinshasa te mais na kufa na uta musika mais lelo le kecho komaka eloko nyonso to ba ndeko to boy internet ngo église te
maloba neso tolobaka tous ces pays ici ba ngana komo loba yango na koloba na mabe na bato basala pe bato mabe na internet mais so zano mutu mo bosala no mabe na internet te parce que on est to sala boy nga bato belé ba vena nga mabisi bato belé nga na finga ka lisusu te na koma garçon de vérité ce qui vérité na koloba na kati ya internet na to zana kio d'autre. Il paraît que Kyodongo peut auto voyager à États-Unis, Afrique d'ici, là, Afrique d'ici. Akimi, va des gars au bien. Kyodazali, c'est la vie. Le lot internet, ma secte na ibisa kyo. Neti patientité akanda. Akimaki, Kyodanda luka beta Abi mutakala na ngamoko. Kyodabi mutakala na ngamoko. T'inquiète d'ailleurs pour quelques jours, à Royan a le 6 ans. Lundi Madeb. Madeb pas en Afrique d'ici. Toye banentom sou ba bakie bon balé. Et ça ma bête hein. Yo kasi ba te belé ba leader ku te belé ku tu ba leader ku te belé ba sala ba secteur ba yembi basiango ba za pena basiango na ndako. Yo yebi bango oyebi makambo te. Ba leader rebelé ba sala ba secteur na azali ku tu moi si na été. Ma sali secteur. Le lot to limbisa yi. Aza pe kana moi siango. Basé belé internet nem te bebisi makambo o même makambo kala yango fo bazon sa système le roi nani bazon sa système à deuxième république le roi nani on ne ba zo mesure te ba leader rebelle le roi nani o sali stop toza ba photo na to chango na musée pour après 100 ans to banana kio après 100 ans bana ta ba mona leader oyo ta ba photo na stop pasala na tambo to ba nga ba photo oza leader oza muto ba des journalistes eza muto théâtre muto maboke babilo quand on bomba yango et oza ba génération ya bana na bino ba koya ba kutaka makambo bosalaka parce que lelo bazara suna piderté ba ko mona intimité à mutu lelo muto amona normal en tambola na ye ngala lobaki yango il faut to luka to silisa makambo wana balukela biso censure parce que zo mona ke lelo komika soki mutu asali sep akena justice non to luka ba mesure mususu parce que zo bebisa éducation ya bana parce que zo mona mwana déjà ana 11 ans aibi ndendi basala rapport sexuel osko ya yo mkweba mwana zana 11 ans maman moi je sais comment me se respecter nabi ko se respecter ngamoko omoni téléphone nga so koti même téléphone nga so koti atani na porno na zana nango o ba loba boye bi basuka ka bango mbosa maman je sais bien c'est la personnalité. Omoni personnalité na moi mobile malgré na ba fight na ba erreur mais ba erreur mususu eza permis na miso bato ozo comprendre eza permis biso lelo to comme si likamo normal mais ça est l'homme spirituel eza démon eza marque de la bête lelo bato ba komi omona mutakala mutu yango eza ngoni yazo mona bana mikie ba 12 ans 13 ans ba ozo ba zemi pozo mona mukie déjà ebi ndenge nini yamso ba lola mobile est-ce que ngana biso vérité ngana yeba ko linga na yeba ko linga bato ba excuser nga na ba osala nani acte sexuel na ba osala ngona âge à 26 ans 26 ans na sali rapport sexuel ngai bino bat boloba nazalaki plus na famille mo nazalaki éducatif na banolinga mingi kolanda classe na boyi te ke no nayeba na ngango mais ndenge ezala maki no lelo bapesa lelo maboke nga kota hotel te na 22 ans te yaki yuma te eza ba éducation nayebi na ngai yango neti na 22 ans nga kota hotel te oyebi nango moboya inondo te eza selo éducation ndenge na banda kokende lelo génération eza fouti à cause ya babiloko oyo bana ngai tala ngai ya na biso moto oyibaka livre porno epa na biso taka papa na biso noko na nga abomba livre porno wapi na plafond biso ke na découvrir toza livre porno toye nango na coin veni tota livre porno yaya moko ya kata amonaki tota livre porno niveau abeta biso amema biso na ndako abeti biso na libanda amema biso na palais père na biso abimisa ceinture omoni kota boye api akola biso nayebisa yo mais lelo komona nomona moke ane na baporno na chombwa ayebi na ye biso kuna aire na biso wana ntanto okola android ezalaka te ntango na ba 15 ans na ba 18 ans 19 ans 20 ans aire wana android vraiment makambo ma ireniaki te ereniaki te mais lelo makambo soki ezorenie tala ndenge lelo baéducateur de masse bakomi badétruiseur ya masse po bato badétruire ma masse eza bamusicien oyo badétruire bamusicien bajournaliste na bato ya maboke bango misato wana
Cher internet, bino mo bouti olanda pegi titamba vérité do ya lo barande vérité ya critique te ma lo barande vérité. Bino mo bouti olanda pegi tita to ke na fait émission na biso moi mabanga mke bambote o pesa na batinyo suba olanda yo. Merci Sephora, émission l'équipe bien. Nga lingande boy to ça vraiment à l'aise. Merci na feza R2C chaîne à Makasi. Batu na sur so na loba mabe na place plus ça plus vérité parce que na youtubeur nga loba ngo na koma kana nga mutu ateva Kinshasa te. Pour na Kinshasa na beta makolo na za temporaire na kenda ba ipen ya Kinshasa ko bobosa nanga neka youtubeur na kokufa youtubeur na kokufa chroniqueur culturel ya presse en ligne sina suka ata RTNC bobenga pekiti na oyate na internet c'est glissé internet ya glissé place on est deux hommes malgré ça glissé mais air moko o baloba ki munoko na biso to ba pe mamtoloba parce que bande ko ba loba ba bêtise même makamba ko manamir et comment nango et comment nango à la portée de tout le monde à cause internet muta uta ne boy makamba ko manamir o loba nango non merci à toi merci l'équipe technique Mobimba merci na Jo Lili Atala en chair et annonce merci na Claire Boboula mineur garçon de Paris merci na Amigo Ngombo Motema Olivier Ngombo ba na Paris célèbre mon 27e commune et na pesi mes condoléances na sœur na biso lams ata okufi la papa na yota ki kotika na pesi sou grand merci na yemo babenga papa Arsène Matonde depuis Canada na bo santé chez la chambre d'appellation bien contrôlée maître Faché Gou ya na Belgique béton Mwangi sa lumière à Paris na miake kamba boza belé chiffre noir boza vraiment belé bana poto bana Belgique bana Russie bana Saint-Pétersbourg na bo sanité mon cordon trésor global Moscou télévision donc na pesi mbote na batutu ba amoureux il y a YouTube bateau tout bolingara pegi titan merci na Karine Mokonzi la baronne merci na Feza RDC babi awande bo s'abonner massivement bo kutanga pegi titan le parallèle na bi 2021 na otiki la bango tante ne ba komo simba ngo bakisi biso kuna lo sambo YouTube mais ba robela maboma bo tunanga te pegi titan ba robela maboma. Cher internet olanda pegi titan ba vérité ya lo ba neka vérité finga na ba tuté ata kutu babi internet les églises te même non mo bouti ko landa anda uti ko pese la bino makambu Feza RDC ne makambu ba fan na biso tu ya Feza RDC bo s'abonner bo zapete mambu yango 2021 sous tozo pesa ne ko pesa tozo palola bato aboende ro yambaka to sengi na bato tu ba okenda pa marabu pa banganga pa banani po ba copier ma beba fina biso ba se frambonga biso ata bo fini biso pa marabu nzambe nde mukonzi yene apesaka makambu ye pe mtakataka ba makambu donc na Feza RDC batu nyonso bolanda se frambonga o azan posa soutenir se frambonga na ba fête kande ezala kaka numéro ngeza affiché na sewana bo s'abonner bolanda nga bobenga nga mpesa Orange Money eza wana na se bye.